Kilongo TV. Okoma ki bozi na ndenge ni. Nani bozi? Bozi na bango na monde théâtre. Non. Ah ba kombo ba petit ba pesa na bande ko nga théâtre ba petit ba pesa na bango nga. Na banda na nga kuti kotombokela ngo. Oh, oui. Kilongo TV. Bongo. La fantaisie. Ah, balo azo bore, azo moi ça bien. Kilongo TV. Théâtre biki nga ta sous théâtre, comment ta nga ba politicien. Ta sous théâtre. Ah, non ta nga ba politicien. Oh. Vrai théâtre monde c'est que politicien. Mais bon c'est la théâtre ba oh, ne dis pas ça. Oh, ya comment Nzambe. Kilongo TV. Zwaka kama ba politique bana otanu ba politique. Omona papa we penja mukolo. Atanga pe mingi. Atanga pe mingi ndenge ba français zoloba. Façon de parler nous ma pe atanga trop. Tanga zoloba. O pas zoloba. Mozo mona so manque tata oya oyo, ou bien présent ya tata oyo, ou bien mais o azala ba parent na ye, azana mwasi. Parti politique. Après la partie politique na ye. Donc ato meli 4 kazian koi. Na normal na kibumutu boko sala ngote. Mais tango za congolais, allez fala to le ba portugais, abando le bane ko finga pa papa. Au moins ça fait depuis Kilongo TV. Naza membre kuna. Donc to sala ndenge to sala kité. Donc félicitations tala vraiment ba pesi ba tubiloko ba kabola na kata songoda ya na lela. Oui. Na ba mama veuf ba lela. Sinola blo na balaba. Ba zu biloko di malibanda ba kabola libanda. Oh, société ya bactère. Biloko pe ya bango ba keta kabola biloko na libanda vraiment. Kilongo TV. Mais phénomène ndenge ya za. Esobe. Ndenga ya ndelaka. Kilongo TV. Mais ça fait comment sexe? Ma musicien. Oui. Ah, Fonazwa. Vérambo na lela enfant. Na lela enfant Vérambo. Vérambo na lela. Ah, viola so film fonga na tiaye. Vérambo. So pana na mbongo ba pesinga. Asa acteur. Kilongo TV. Waze quoi? Bill Clinton. Chemudi Bende. Yepe Fakota. Fakota. Baba acteur. Ouais, ouais, t'es un musicien. Kilongo TV. Wanga mona otinelo sur liste ba te. Na soko kebite ba comédie kutu ba kozala te. Ah, ba aussi bien na hote. Te na sala. Ba comédie ba te ba na. Na sala pe ba personnage. Na sala pe ba personnage. So fika ba musicien. So comédie pa place sur les acteurs, ya te vona tira ba passer, ba politicien. Na ba musicien. Na ko so pe moi ndamba ba chela mopono. Kilongo TV. Na ta alors bisa présent na bango. Ambo? Nyo seza ka théâtre te mais présent y pas. Nyo sundeza la ka théâtre. Présent na bosari ko ba papa. Nyo seza ka théâtre te. Nyo seza ka théâtre. Kilongo TV. Po oyo tozwaka na yango to mimango na théâtre. OK. Mais o théâtre fala lo banaye. Ono babenga ba frère nini frère nani babenga frère député camarade député lemba nyonso ezalaka ba aventure te fala lo babongo mais so ba nyonso ya théâtre te nyonso tunde ezalaka théâtre Kilongo TV. Nani niwo ke église ya pasteur wana nani mayata mais au côté église en côté oyoka mate ya pété mozo bundisa muto oyo yebi na yo omona kaika na musika elo ba congolais to koma na ngwana Kilongo TV. De moi tu n'enga bibidi bébé moi non non bibidi ya mwana na ngati aza idole nanga donc andai ko olanda ba mamunanga c'est mon vieux Kilongo TV. So peut-être toute famille ça moi bien. Serge pasteur patron azana. On robani lobo nzambe ka we dixe ngali loba lobate na nzambe te. Non attends. Mais nzambe kaka lobo ngai ande konanga. Ouais. Oma uzi yo voye benga na yeba etongo. Si. On comprend? Bango pa kimbanseke papa lobe biso pa masuni de bende. Passer patron o muna gayarte. Kebo. OK. Tia ko mosala na compagnie basala mapa. Kilongo TV. Oyo bazokufa bayeba kotambola. Tu comprends? Oyo bazokufa bayeba kotambola. Liwa eyaka pamba te. Yo moko ko fongola porte,
famille na yo pe loko baluka ko bazwi yo donc yeba kaka kotambola na apona te ya batu te po batu Kilongo TV. tokobina yango kifwendende na feti na yo nata Voilà, merci tokobina beaucoup. Yangabo. tokobina Le fête anniversaire. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, à Bizo Kotozane. Maringa 72. Maringa 72, j'explique. Alors, Maringa 72, FB International. Nakasavubu, il y a Nakasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Komaka, Peto Zouaka. Pour plus de contacts, International. Agence FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Adega. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International, yangoni masolo. Fidèle de l'émission Autre scène, Amoureux Théâtre, bonjour, bienvenue dans votre émission. Aujourd'hui, je reçois pour vous un artiste renommé de notre pays. Lui, c'est Monsieur MM Makaya Mayuma qui est à mes côtés. Je dis bonjour, Papa Makaya. Bonjour, Mavinga. Boni. Bien, Papa. Bonjour, Pela Baoba Olanda Bicho. Nayo Kangom Kola Saint-Valentin. Non, on va à côté de Natia. À côté de Natia. Et le Belagoni, Saint-Valentin. Non, on a petit frère à Jésus. On appelle la Kipa en côté. Mais le Belabolingo. Non, on appelle Mouta Bolingo. Tout est à jour. Oh. Nakaluka Bolingo na nani. Papa Makaya, il est dans notre invité d'aujourd'hui. Avec lui, nous allons nous entretenir, on va parler un peu de son parcours, mais plus nous allons parler de réalité dans le monde des théâtres aujourd'hui. Comment se passe le théâtre, est-ce que les artistes et comédiens se retrouvent, ils vivent à travers leurs œuvres, ou bien comment, ce sont des questions qui seront posées. Papa Makaya, dans mon coup, il y a solo de belé baby parcours na yo ebele ba yebi ngago na yebi on a ko beta pel sona mubimba mais moi moko mbale o na ba yebite et ça peut bien ba yeba banda théâtre dit bon c'est la couvre on a groupe Masumu de Brende ouais les ala peu bien yambi peut inviter bo yimo bando tangile ba parcours na e ouais to découvrir ba zela ki boye batala boye OK na mo tata otunye pe est-ce que na kosi. Tu as découvert un groupe à Masumu de Brende. Après, on a un groupe sans souci. Il y a Papa Mathieu Maton de Matéa. Il y a Tika Bisso. Après, groupe sans souci. Il y a un groupe na Yomoko. MM Makaya Mayuma. Mais avant groupe Masumu de Brende. Après, on a pas sauté groupe Moto Zalanga na yo. Kilimanjaro. Cette fois-ci. Kilimanjaro. Serouana Sixa Papa Placide. Mongwele OGP. Et moi, je dis que c'est une compagnie. Compagnie, voilà. On a une compagnie. Ah, la théâtre bébé. Théâtre bébé. Eh, bah, salaire. Ouais, vous avez un Repo, Tozalaki, il faut le Tozalaki. Tozalaki, hein. De nous, on est invité, repo pour moi $10 à repo. Ya pause. On met moi masanga. Utikali moi 5 na opia transport. Ya to continuer mission ya théâtre bébé. Oui, tout ce moment question. Même si avant groupe MM, pardon, avant Masumu de Brende, vous avez un groupe mona Selemba. Na yo ça peut informer na na groupe langa ya super mokili. Super mokili. Toi qui ngai camarade nanga Mbati Foi Nico akoma ya Kimpese Masala mo Willy Bangu Utabangu ouais sont des balideurs tu as vu ça
ti moment donné tu as kokabwana nga totika na muta bangu mbati fwake na ye mopanza ke sala groupe na ye yango ane sala ba petit bali boto babima ba ki peka oya kitoki mosi ba Joestar oya pa nsakala bon ba comédie oyo ba kota Selemba donc ba groupe wana yango wana simba ki Selemba Selemba mobimba obandi Selemba kutu afdel tango aye groupe wana kasi banda ko tambola na afdel ba commune nyonso omona papa ko bandi aki na bumbu na groupe na ye papa ko bandi na bumbu kuna na groupe na ye papa ko ba na bumbu na ba Selemba obozela Serge ba nani tatu ba tatu wana tatu ka wana batangiringiri ka baza na baza na bumbu tengazo ba groupe papa ko ba OK ba mama loso côté kuna ti ba mama loso wana siko comme na groupe oyo ba salaki ni na Delta Force na papa kimba Delta Force na tena Kimbantseke Véréné ana Londres Véréné Kimbantseke groupe danger est-ce que nini sala makaya a boma groupe na ye po akende groupe non na boma groupe tina yi ka pela groupe wana na kende na pa masuma yele bana mai bana travailler kuna na ba formation na ndako pesa bango na ndako zonka pa masuma de blende ouais mais ndeki o ma ba fait mundweri de fait mundweri na ba fait kisita la banani de gaou ba fait gaou ba bala njili mais ba kendeke ni na bango ya mettre pas nouvelle yenge mais na quartier bazana groupe na bango ndeko ba mo na pe nani le roi de rire esobe ti akota ikuna aipe na mikwati na bango na banga bakuna su makala bo brumo ba benga mikwati bo ebimisa ba leader makasi mais akendikene pe move kuna susu no ba sansona quoi na pesi mbote pazali la de sobe non mutu ana succès après ba mamune me akomiti sagane sika ya mozete awa mutu fwaza likolo awa ngafona zala awa o yaya o leki et puis après ça ba leki respect vraiment phénomène zalaka bope nabi ke nzete obe libanga na se ya mai ate umeli ndenge ni ko mana ngando te donc phénomène za bongo donc ndimite un jour o manquer bato le bande ba manquer lo na lo bela bongo po loko monga na marka pa na ye so na ke tournage na ye ndinga yambela kanga au moins non na zo coopérer na mutu non ya fraternité par rapport ya ba jeune leader mususu na bona tanga ba mususu ba benga nga ça va bana ko banana ba petit ba petit ba yamba ba ndenge na bango mais phénomène na ndenge ya za esobe ndenga yambela kanga na se aga nzambe ya pese bon na le bambongo tu pese ka bomoye belé voilà à un moment donné au cotis quoi 100% dans groupe Masumu de Brendé et groupe Mokil Mobima wana ezala na ngopeka ezena ngokaka ela na ngopeka donc tu ozaba Masumu tu ozo quelque pas sans souci ezala ka et tala comme ba kota ba sans souci na mona déjà te pas Masumu tana umela ki vraiment er moko na tika ko bana mai ba longo petit liboto akesa la groupe na ye ayeko former ba ki peka moi na ngali boto ba mes condoléances auto bungisa pe papa na ye ba reconnaître ba pe na télé ba lobi ke papa mso makaya nga ta ba lobi na bango te manfu na osala ngoni moi na mutu aluka papa tu comprends manfu nga ezala bato ba ba so la yebo Dieu a contribué pa na nga moi net ba nani eleki na nga vie de loin ça il y a pas soki place na za mutameka ba keba o ya se keba o ya za boye vieux asala boye ozi pasteur Jean-Paul Mayata il pas na bossa na de la foi aza mutu ayebi makaya nani pour à l'époque ba répéter na 13 c'est le nom qui le coup oui il y a moi ça soufa kende ça se moi attends ça tindi non makaya yo kende no Oscar ne wawa moi tu regardes donc tu zala na bango bien
à l'époque. Donc ayebi peke noté mwana mobali oyo aza boye boye donc na sepela pe na ba respect pe ça. Merci beaucoup. Donc le respect est important dans le monde du théâtre. Attends, dans le monde normal, dans le monde c'est normal. Oui. Quand la théâtre mais plus net au théâtre à un moment donné on n'a pas sans souci, bien que pas sans souci on a quand on l'a gâté, et tout mais ça les groupes na yosko. Au lieu qu'on zone sangona okili mobimba super wana au changosko point. Pour un exercice ngamoko. Ezanga moko. Makaya Mayuma. Pour exercice ngamoko. Nana ba administrateur te ko to sala ina bangelo ko beba ko fondateur ba ngamoko. Déjà wana wengete wana. On comprend. Ya wengete ça donc mutuni a wenge a sala orchestre ni mo pe ko monemo. Blaise Boula. Il est pas à wenge. Blaise Boula, félicitations. Bravo. Na Blaise Boula na Sokoda. Donc papa tota musala bien. Le kolo jeu bonga wana. Tozonga simate. Ta musala bien. Oui bien présent Blaise Boula donc félicitations biso. Na pe naza membre kuna. Donc tous à l'endroit tous à la guité. Donc félicitations. Tala vraiment ba pesi ba tubiloko ba kabola na kata Sokoda ya na lela. Oui. Na ba maman veuve balela. Sonola blo na balaba. Ba zu biloko di malibanda ba kabola libanda. Oh, société ya bactère. Biloko pe ya bango ba kabola biloko na libanda vraiment. Na c'est moi. Nzamba za kashise. Et vous pensez que Blaise Boula il y aura changement parce qu'il n'y a pas d'administrateur. Moutou a changé na ba conseil ya bien. Tant à ba conseil bien. Ça fait près de 5 ans où Sokoda nous a gagné des ordres na désordre. Yango tozoloba abalola mutu bien ata musa yango bien. Koso ata musi bien te masaspe minduki pe telemela. Ko balo fombo badrisha moteur badrisha tipo bana bango ba marque. Ba marque ba shaka Congo wana. Koso ata musi bien te ba chele pika arme. Que papa tika. Comprenez, on est en train de tourner. Sokoda wana attend que Nebo Boula. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'artiste va se retrouver et ça la peut organiser dans des mois qui tournent. Bon, artiste faut se retrouver, faut battre na ye. Faut battre na ganga ko yo ganga omoni. Ici to se retrouver kate. Artiste boye. Non. Kende una kende kota chaba ni na ba droit na yo. Ate ya mingi te ya muke bando kozwa. Oza considéré. Mais sur le temps où yo ozo lobé à libanda, moza adhéré kuna te. Omona. Pour la mambo koma ya kobonga, o Sokoda artiste bando se retrouver benda bien ya makasi bien. Les appels à l'état na biso facha biso mabo. C'est ça le problème. Voilà, on est là, tozo ba makamba Sokoda, il faut l'état tcha maboko mais l'état on est à beta no kara pour entre parenthèses ndeko moko publier lobby ministère ya culture muteza na base ya désordre de na Sokoda. C'est vrai, bon, on a peine à ça la ministère de la culture. Nous avons Sokoda, nous avons information. Maman, papa. Hello na oloba, so totali na ba potu na Congo. Désolé la gare. Ok côté ba enseignant, bazolela, ok de côté ya batana ba olela. Donc ça on peut na moment. OK. Na on a moment mais nzamba osala kaka ekobonga na moke moke. Espérons. Mais ya mutu ya pe maladi moko eza na biso na Congo na ba couche nyonso eza biloba loba na ko banza ozo loba bilikamo oyebi nongo kutu mutu na makolo te otamso bibi bando finga masumu sala na ekop te bofanda ne pe tante bo joie na yete okleka la ya bando finga masumu oyebwa nani niwa kene église oya pasteur wana nani mayata mais au côté église yango te oyoka mate ya pete mozo bundisa mutu oyo yebi na yo omona kaika na musika lelo ba congolais to koma na ngwana tala mboka ya kende na Brazzaville de kende na Ngolo de kende na Fulisi okuta jamais sika bato bafinga président na bango obesika bato bafinga bakonza mboka na bango
Les Congolais, donc. Peuple, quel peuple le Wayambo? Quel peuple? Et le Wayambo. Au moins, dans le groupe, il y a des bactéries, non, mais ça, est-ce que vous avez dit que Mamnyo Sozo Balukakabo? Tant que vous finga tata na yo ya musala, mokonzi na yo. Papa na bino nanda, pas maman ndeni. Yo za l'église va commission passer. Lobi paye pas comme Moussaka passer en tête numéro 1. Pas maman ndeni. Mawatro. Eh bien, tous as Sokoda bien que si c'est un thème na regrettant maman lombo ba bino Sokoda. Bon, toi moi mais on a $200, 180, je battais à vivre dans la sango to lingi siko ba droit wana mbongo ne changer ateke mbongo nyoso ebele ki ne pas mutu moko. Et na ba pocha batute ba kolo ba artiste ba zo ba droit na bango. Nzamba sunga makaya maluma. Na ba l'autre de makambo théâtre mais groupe na yo MM na miniature zo évoluer ndé. Non, groupe ça bien soko lingi olanda groupe nango batala ba mona nga na za na EVTV. Pas à DG Semben, na PC Mbote pas à ça. Naza pas à Kiziamina, la chaîne à RTP, papa Abso. Oh ba chaîne na zone loba, oh ba tout ba monenga valeur. Te ozana valeur. Ozana valeur. Ba kolo chaîne ba moniko ozana valeur. Zo espace. La pinga espace. OK. Papa Kiziamina pesa nga espace au félé. DG Semben a fait un espace au félé. Il y a un évolué dans YouTube. YouTube net EVTV. Et ça va YouTube balamo. Sur talent balamo ko YouTube. C'est pas comme artiste, c'est pas comme PM à YouTube officiel. Ya. Tous les gars. Na binde ko mo salango 5 ans à changer de 4 chaînes. Abomi wana sali ozu. Abomi wana suza sali ozu. Peut-être c'est là qui te sera kunande ko moko bonde ko na vu. A changer ma code. OK. MM c'est bon au travail mais Nathan Oyo je crois parce que 15 ans. Le groupe. Oui. On calcule moi 15 ans CP. 15 ans CP. Nathan nous sommes si combien d'artistes moi va renommer puis rôle va. Bana bazala bango belé nga vraiment pour nga bana ndi fuba ba papa. Ati papa pe fo le bagina tout a to le mona o le moment na tutela bango to le te po bala ba mama na bango bala ba mama na bango batatela bango na musala baza ba bayebi pa baza mona le lombe azolo bata bana na ngaba oyo atangi pe ata 4 pe mais nga bana baza na bango soko zi le tipo ya chela bino ba makelele na biwan yamba chobo na buka yokota Amponyo Sar, mwana nga. OK. So na lobi wakafwa, mwana nanga. Bajenga mayangi, bana nanga. Héros, passer héros. Et moi comme à Lisbonne, c'est bana nanga na zuye profil nini tutu ngamoko na zuna chaser. OK. Dozi ba G6. Nicolas Azania comme le mwana nji. Azape la groupe na ye, ele kana ba chaîne ya Lemba Boso ba bisoti. Bana nanga. Lorsque tu vois le théâtre comme ça, tu te dis quoi? Tu as gagné par rapport au théâtre ou bien tu as perdu? Non. Ah, il y a un gars Mobutu Atikanga. Mobutu Atikanga na théâtre. On a vu merci na Nzambe. On peut dans la vite. Yemoko Nzamba ye. Vous comprenez? Na kolisi bana na théâtre. Bazu examen d'état na théâtre. Na gagné te. Bon oh. Yo ba papa muso afandi bobana pa batanga kate mais ngana otangisa bana na théâtre. Na théâtre. Asisi pe na théâtre azo sala pe musala. OK. Nazo gagné te. C'est une façon de gagner aussi. Il y a go gagner. Na yebana na ngala mama Bibiane Simakanda te. Na pesi mama Bibiane Simakanda mbote mama Bokfele na fondation Bibiane Simakanda nyoso mbote. Na pesi mbote na yebana na ete me na musala o na théâtre ga na kutana na ye. OK. Na yebana na babe da shooter da pardon ba te tenda ite. Mais na théâtre okutala bana o gagner te. Ils ont gagné.
Oh, igenzinga mvwandu bobo. Oh. Yana. Igenzinga mvwandu ye. Mais na bénéficier. OK. De au moins ofandi bo mutakabelo mutu. OK. Bénéficier te. Bénéficier. De moi tu n'enga bibidi. Lebe moi no. Non, bibidi a mwana nanga ti aza idole nanga. Donc andai ko olanda ba mamunanga. C'est mon vieux. Toi naye biso babala kinsala vundulu ya bango kitwengi enani kilumbu mayidi ya bango. Biso sala na quartier ya totala na ye. Aotala na ye, atotala na ye. Sika tukabwanaka na mbatifwa. Ye pa lingaka ya po ya ba de travailler, mais simbaka te. Bala moko ke ba sali groupe mona kitoki na otasana. Utasala ngo sans faute. Sans faute. Sans faute, mais pesi ebe mbote. Alanda ba vidéo na ngami. Bala moko sans faute, ake pas sans faute. Amemina lipapo ya la goma mulai wana boyo yao. Akomo sala nguna. Mais idéologie azongo papa nanga. Ana ngola. C'est mon vieux donc Vieux quartier. Bananga. OK. Mamtu ala ngoma mtoko lo bate batu ba ko ba masolo yo. Ba tuta fulba na michopo. Obi michopo. Papi michopo ali masolo ngo. Ba papi michopo ba masolo yo. Donc ça m'a beaucoup saté. M'a beaucoup saté donc ya m'a beaucoup saté. Et ça makamba beaucoup saté. Bidi azana Angola, azabe na groupe na Luanda wana. Oh, asala groupe. Asala groupe na Luanda. Ah na tuna ma bibia soki bibia na nani bidi asala groupe. Oui, asala groupe una mugondo baza kuna asala pe. Na ba mugondo asala. Asala, asala. Asala. En fait sur le théâtre lelo c'est na niveau YouTube apparemment la groupe les obeta makasi les amis Belvi na ebe fo suka kala ba mambo wana na ebe fo suka kaka wana do si la ça wana ko mona ni actualité zate te actualité za na ko tande ba actualité on a bandi na wana ni wangu ya ma actualité mingi si la auto za trophée moi na mboka ko so ka comédie po ya mbi comédie fo tunika ko moite nini ya sila na Belvi na nani et pas ça va filmer bonani pas ça pas moi kasi nanga nani G12 nani directeur ya moi si nani wa sala ba bilamba boyo moi si dinana c'est pas dinana na o na olubana nani atonga bilamba boyo pala Karine pala do faut na kaka wana. OK. Kabosa boso botu be mission. Te ngona tuno Belvi na si la pa. Ah bango te tuna kati ya bango ga. Si la uti ko zo trophée moi na mboka na teso. Oh bravo. Biso bi marathon to zonga ka butu na idete na mwanga na nini? Na ba internet mais na like ka mbala. Mais bon pe ba makasi mingi na ba internet ka par rapport ya ba TV. Bravo. Musala bongo ezokende bien. Bravo. Bravo Sila. OK. Bravo de. Sila, bravo. Félicitations. Ta moi si abana. Ah ba legi na tu travail na bango. Tina na Kilimanjaro. Te uta la bango na académie de ça. Ouais. Sila, Balea, ba Ekogi Gaza ebele ba lava. Ba Patrick Ngolo mingi akoma mettre l'avocat. OK. Gaza ebele. Moko ya la collègue na mina za ambasso pasteur patron de Serge. Il était supposé informer. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Il y a la réalité dans le théâtre, comme qui met moi ma bien. Bon, là, na combeti deux tours kuna. Na beti deux tours na ndako, mais oyo papa lali. Ngala kanse ka bato singa théâtre ngo théâtre. Bato théâtre mais théâtre peine. Ote papa lali. Mais na soit qui moi, ben, formation que ça va,
azwa traitement po docteur oyo azosoigne ye aza neve ya liberté ya biso théâtre abi est-ce que ça va évoluer ça nauti kuna vana ya awa ça va quand même ça va évolution eza vraiment évolution eza nzambe awasu yango mabiloko wana yaka soki eye ntango eyebi no problème te eleka nango soki oyebi problème oza concerné ekolia yo o mbasu o batieli eloko boye o boye olingaki mwasi ya bato ozwaki eloko ya bato olingaki mobali ya bato oboye mbasu soki batieli ata batraité nini lotomo fo elia yo Est-ce qu'on est ça là on a théâtre comme poison. Oh bah lui batiela yo ya théâtre. Batmo va salir mission et batiela qui na théâtre. Va comme de titre bakangi mutu. Ngasiko na lingaka te na théâtre bato banda koya kosalir réputation image ya théâtre lingango. Po ba maladie eza partout. Toza toliaka biloko misusu oyo talo contrôler te la journée de biloko nini. Ba place tozo tambola. Faut talaka. Neti ngande na tambola. Ngande na tambola. Monde na tamba sona ya. So amoni libulwa. Na sauter na kebo. Vous comprenez? Na tambola bo. So yi siko moni libulu te. Fona mona pona zo tambola na mona te koma. Et ya proverbe. Yo yebike mutabengo yaka na sokola yo. Bako sokolo koma étoile d'Anzamba utana étoile de Achayo. Ba sokola be. Na libulu. Ndeto yoka. Ote yaka ngana kopesa eloko mo bopona succès. Oh succès ba pesa ngo mutu. Succès utapa ya Nzambe. Botango sala succès liboso. Yem ta pesa ki yo. Yo kopesa yenga. Oyaka to tindelo bakode biso bashili basaula basomo tro mutu atindelo mbongo boko mobanga mutu alinga lianga te nayebi ete atindelanga kaka mbongo bo ozwi bavila so banes maki ya didi atabao apesa biso lar tozwa vertige biso na bidibidi tobanda okende kota mai kuna kota fleuve tomboseseka ozwa kami ya victoire nes maki ya beba nazwaki kisi basokola yanga munoko balesa yanga lolemba toyeba nde yo mpe susu soko pria ano te soko pria fo na bamiso ya aigle oyeba te oyo mutu akisi oyo mutu ebinga bato bakisi moko mosusu na oyo na komi nanga mpe profere oyo réunion moko eza na bando kabola pardon président masuni yo leka we omoni nyonso bakokota lifilo bato bakisi nga oyeba bango mutu akisi soko otali ye boyeba ko mutu akisi batakisi nde tosola mbo atele mission soko sala bango omona bakokota loboye te nde tosono boye akoka te akoka te me makambo mpe fungwami danger oyokofungwama nango na moma moko boye histoire esili mpe nde fois patesa yembe bisengo na bango eza etango moke kasi yango nasepe lelo loyi bakomi kolela bino bango baosepela me yaya omona frère wala yo na butu okoprie mpe nzambe te olali na yo mpe ntongo mpe etani olamuki me bango balalaka te akolala te soki asala erreur na ntongo ando otanga bafrumi 1 frumi 2 frumi 3 frumi 4 frumi ongala yebisa honi o basimba bakisi yaya bayebi mambo na bango bato mosusu bapolia mpe mbongo ne pasi loba bafandi bomela masanga bolia bomela masanga comprendre c'est pas makaya makalunga tomonaki image babuki boutique na ye mais un mot nanu na Serge oyo tosisi likambo ya Serge mwa liloba olanda biso peut-être to famille na esa mwa Serge pasteur patron aza malaise naoloba ni lobonga nzambe kaka ebikisa ngai liloba oloba te naza nzambe te mais nzambe kaka lobo ngai andeko na nga oma udi yo avo oyebe ngai nayeba etongo vous comprenez? Bango pas qui m'banseke papa lobe biso pa masuni de bende. Passer patron o muna gayarte kebo. Tia comme sala na compagnie ba sala mapa wana nini na mama poto. Yo zalaka. Zalaka te lungwa. Otanga. Wana ndeko nanga. Dans le boko kaka o ebikisaka. Oya nzambe oya tata mokila kila likolo na se eza likolo na ye abika. Ya joli kalunga pe boutique kuna babukaki babobongisaki sasa kaka nde babobongisa sikoyo ya joli kalunga sikoyo basu nzamba cha loboko abikisa
wana eza mibeko kwena mboka est-ce que batongi bandako wana donc balekisi bani baloba batio ya mai leta azwi makambo na ye courage na ya Jolie Kalunga tata mwasi ya bana courage donc lukaka place mosusu mabe soki bayibaki bilamba bakee na mais soki babuki bazwai bilamba te kasonga nda futelo oh kolo place azwi perte yo wana na perte te ya Jolie longolaka bilamba no luka place azongisa pe garantie akozongisa pas Jolie Kalunga akozongisa Makaya akozongisa tozoko baliso na biso toza elongo na papa Makaya Mayuma oyo tozosola naye est-ce okanisaka mpe na liwa okanisa na liwa kokufa yo yelinga liwa tebonga atambola na liwa te nazotuna te komo otuna bakesa liwa mutalinga kufa nikolo bato bakufa na bango tozoza na mais bazokufa po ya murumba asali 5 mois na oloba na yo oyo bazokufa bayeba kotambola comprendre oyo bazokufa bayeba kotambola liwa eyaka pamba te yo moko kofongola porte famille na yo mpe lokwa balukako bazwi yo donc yeba kaka kotambola na awa mpona te ya bato te mpo bato ye maka yango akomi prophète obe nani mon avis vi yo moko kaka obongisa kotaye vi na yo soki olingi owumela na mokili yo moko kaka soki olingi mpo owumela te na vi yo moko kaka yo zoka kaka basi ya bato bato wana kuna nkolo mobali nkolo mwasi ate akipe yo te me nzambe aokipe yo yo mpo ozwaka kaka bamibali ya bato ata nkolo mobali akipe yo te nzambe akokipe yo ntango eloko omoi tobika bangolu moko ndeni mutu moko akokomeka yo ntango azomeka boya okutana nzoto na yo tro eza ata kokota ozano na bamakambo moko mais soki bayokutaka te ayibaka biloko ya bato kuna nani ya bato ezwi mais ntango oza nano eloko moko te yoka te fo banga nzambe nzambe ngo yoka ntiko banga nzambe oye chaque dimanche na église entre te la nsima na bino voisin na bino bosololaka te camarade no bosalaka ni ere moko ozalaka ketu soki omoni kaka sombi mwa chapeau no bekoti be kecha sika yo ketu emati wana nde kobanga nzambe banga na nde toza boye naobanga osala mabe naobanga okanisela mabe yango ozobanga nzambe neti bato mosusu aketala baofelin me bana tata mwasi na bana noko na bango kuna bakufa bango akipa bango te yo ketika na baomiawa nzambe aokipe aomona ngo pamba so okomaki bozi ya na ndenge nini nani bozi oyo bozi na bango na monda théâtre non bakombo bapeti bapesa na bandeko na nga théâtre na bapeti bapesa na bango nga na banda na nga kuti kotombokela yango oui ote vie tosepelaka na yo mpo ozala na problème na mutu te na ndeni te mwa te vie bozi alaka na problème na mutu te yakipa ane kaka azala ne kaka propre à part propre na musala na ye ayemba ane kitoko ata oyebi kaka mutu akala banzembo akala kobina yango kaka petrola talati maneti na yebi wa petite sœur nanga propre bamuntu bapesa komba bozi yana te bango nyonso bayebengaka yapesa yano atambo te atala esale bien elle est évoluée au groupe Phénomène Esobe aboni obali déjà obongo obalo azwa bore azwa mwasi ya bien mwasi moko ayeba oluka epi mbali bosonga na mone kuna bare awa ye mimi aka na staff na ye bokota mpe babare ya bato ndeni naotumbolela bozi yana kasi bozi yana te nanuna ndeni vraiment nakende wapi
ya tika batela bamvula na nango ya papa secret na na ba otambola o libula ngo na sauter o ya batu ya ngai ouais ça va sepeli kitoko biso toza on est bon longola ba AVC na OK longola ba AVC na au moins liberté te jono liberté on a libandi na simati bazana ma bibiani zimakanda pesa bombote ma bibiani zimakanda ouais toujours qui n'a sauvé malé mais toi qui n'a rechuté ah bah toi comprendre ce que tu as l'émission hein ouais tous un so rester banzete à toi sur la sona lever bozi na ouais mais c'est peut-être pesa ba pesa nga kombo nde ba na simplicité na nga Weta ba expliquer lobia besoin na te bo seki na bino ah ila monyo nazo kende vraiment nga ba koko déjà baza neti to na matanga moko wona Sulema mwana nga yelinga koko ya mobala pesinga tali mwana ngo bote oyo wa ngata koko nanga natala mama sobte ozala no boyo penga ah nazela ka vraiment boyo na kitoko boyo vraiment tala suki belinga oh c'est na kitoko nazala kitoko yumu yeba na hote ko ze boga bongo yoko yeba ndenge yokuta ah mais tu sais ko zape boga OK na mo basuki pembe na mo 4 awa na 4 awa OK mais si go ndenge théâtre zoki no lele papa makaya analyse ni yozo sala théâtre ngo ba msuba yo critiquer ba mais comme kaka bongo fond vomisation mingi te letito mais ya fo egozala ndenge nini yo yebi mbeto banda musala ezala maboka ba producteur o ba producteur ba ali abiso mbongo biso to ko évoluer te o te to sala ba groupe la biso ba ya nini ya ba YouTube oyo yé to sali pa no to yé mais mutu moka songi lupango ya da c'est azate biso moka to bebisa musana biso et puis susu ba to ngo pe oyo bazoya na monde ngo turo baza pe bien formé te akoyaka bolu pe pas comme président mais président a bien formé te éducateur o biso zo ba formation ha oui artiste ti omona ka tala ba orchestre wana tango bazo former artiste ba formako ba l'accès musala ba l'accès esprit même si sika batoko vivre comment habillement ko za la ndenge nini na scène te on comprend personne na personnage oui bazo former mais sikoyo bazo keka na kwepo za pembe akokani na sila ko simba ipo za batterie ayiba do sala nae maye ba discipline nango te ete o ndingo lo ba lokola rabi yaka aye na ye tena no sana na do so ba momi na ngana poto ha mais il va discipline na musala ko beba ya un objectif ne mususu musala ko donc conseil penda ko pesa wana ni wa mno bambia ka ko telemela makamo pour ko telemela za acteur na yo te a mwana na yo te ni bona structure NTPC zali oui Netinga naza fondateur na fondateur à NTPC Kalamu. OK. Président ya Blaise Lukano. Biso kuna na Kalamu tozana discipline moko. Biso kuna tobenga na bampaka. Paka Mundele, paka Ibutu, paka de nani. Donc tobenga na bampaka. Toana discipline moko ya usakana te. Comme beba comédien so moi comédien leki na TV pour finga muté comme ozo sentir moi. Ya ngwana biso pe tozo linga. Ndena bwe posa na tanga ba koma bato ba finga mais ozo. Janga ngana bandoko yebisa yo sikoyo. Ba ko ya utika yo ba ko banga yo ba ko finga nengai. Na loba. Au moins bato ba salo bien journaliste à l'équipe de monsieur de chroniqueur. Ozo finga mutu na TV. Mo wa bangi yo. Pour no kokete yo loba ki boye. OK nele na parler. OK na parler que bundate. OK bisa. Obie soki ko yebi bongo te. Mais monsieur ba komi pe ba pesi mbongo. Ah ngana za problème na mutu songolo. A pesi mo kantu. Ma allez yo ke mais Fozala zoba mamango na lo ba congolais. Oui. Brazzaville ndenge zana chamongo ya pe mutu mbongo. Ndenge za bonga na wuti ala kela Brazzaville zwa mbongo yo fingela nga mutu boye. Ba sermo na Brazzaville roka wana. Basala ko musique na biso ko betela bar te kuna. Et ko beta pete la chaîne na bango. Ko musique na biso bande makasi mataki. Ba révoltaki penza. Et puis na Brazzaville ba ko kanga muyibi. Soki kanga muyiba yo so ko timbila ke mwana mboka.
mopepesi babongi. Ok. Ezaka biloko oyo ya kopublier au photo tika kopublier bamboka na biso ba mama mboka na biso. So mona ba biloko neti ya biloko to ba TikTok batu ya Brazza ba momi ya Brazza ba jua Brazza na TikTok ne bazo swana ne bazo fingana. Balingani bana bango. So mona ba filmer ba bêtise na bango na ba TikTok bazo mboko yo ko bonga te Brazza bazo publier so mona jamais. De bana amour à patrie bolingo mboka. Démocratie sur démocratie sur démocratie. Il faut mutazala na libre na. Liberté expression démocratie ko. To yebi angote démocratie to yebi angote. Et puis bongi na bisoté. Oh. Ya bongi na bisoté. To dans la démocratie wana. Et bongi na bisoté. To bisoté mo zo na façon mususu. Donc aye baté donc ko yano po fingi tata na yo. Na na droit ko lobela ye. Oh, na ba mission de salama. Kasi ngo to solo nga na lobate. On est mission bando loba non n'importe quoi. Ozala ba para, ozala ba bana, ozala po finga zala ba para. Ben silti moko yo dimi wa. O ba tata na ye, tata pa ya lobi aza sumo na ngati alongwe tata pa fi. Kasi ona zo lobate. Surtout ba musicien. Là on a moi ba musicien ça va que ba comédien. Tika. Pourquoi moi autant ba kombo zate na kan foot apex. Na tanyelo. Mais c'est moi que ça nene moi n'est pas que na orchestre msusu ba kombo finga. Oh moi na kena orchestre wana tata moi si. Azaki pe kuna bazu moi na ngote tata moi si akomi ndoki ba kombo finga. Eza normal te. Eza kaka fo discipline moko wa kwetu ya Patrick Muyaya. Patrick Muyaya. Communication. Ministre ya biso fo zo pe moi mokano moko na ba makambo. Na TV loko nyose ko legaka ti. Nga bon, nga nazo comprendre te soka nga moka la mona ngwa nini susu. Vrai théâtre bike nga ta sous théâtre te comment ta nga ba politicien. Ta sous théâtre te. Ah, non ta nga ba politicien. Oh, vrai théâtre mono c'est que ba politicien. Mais bon c'est la théâtre ba vie na biso na. Oh, ne dis pas ça. O ya comment nzambe. So moi maman de biso dans la théâtre. Moi maman ça la théâtre kala. Bo seka so lingo seka. Zwaka kama ba politique bana otano ba politique. Omona papa we penja mukolo. Atanga pe mingi. Atanga pe mingi ndenge ba français zo loba. Façon de parler nous on appelle atanga trop. Tanga zo loba. O pas zo loba. Mozo mona zo manquer tata oyo, ou bien présent ya tata oyo, ou bien mais o azala ba parent na ye, azana mwasi. Parti politique. Après la parti politique na ye. Donc ato meli 4 casiers koi na normal na kibumutu boko sala ngote mais tango za congolais allez fala to le baga portugais abando le bande ko finga pa au moins ça peut député tata ça politicien de ça le théâtre hôtel théâtre chano politique na poya kala mamba ba politique na ko seka olembi obela ko TikTok na ndotala na nga papa sango pendeka yambaga papa sango soka komi na biso so yaka ba moto nenga aswan saka bango bongo mwana ndota na biloko pa sango na batu na ye na sepelia na faina ngai moi AVC longo o théâtre abiso mimi so tala mono ko mono ne ba film ba Nigeria ba sala déjà longo la tala nga bata politique kotila bata politique siko na minute so ba bi maka c'est là pe film mo ya bien moi mbongo ezali zo pe ata ba politicien donc majorité ya ba acteurs nous la moni za ba politicien na ba passer ndambo na ba passer ndambo ba passer ba makamwa nzambe ba susu ba bazo ebisa oh bako ikane role ba passer ya bien ba ndema bete donc c'est ma sélection otali ma awa rabi et puis passer au côté alpha pe passer dans nzambe on a pesa incarner oh batu ba ko finga ete OK deuxième ba passer na ba politicien sangisi na musicien pe mukete ba musicien pe comment sexe ba musicien oui faut nazwa Vérambo nalela enfant nalela enfant Vérambo Vérambo nalela viola so film fonga na tia Vérambo so pana na mbongo ba pesinga asa acteur Vérambo ko felo mide Vérambo wazekwa Bill Clinton Chemu di bende yepe fakota baba acteur
va côté un musicien. Wanga mon otine le soliste batteur. Na soko kebite ba comédie kutu ba kozala te. Ah, bon c'est bien na hote. Na sala ba kozala te o tshaka bana. Na sala pe ba personnage. Na tala pe ba personnage. Donc ba musicien. So yo comédie pa place une zato, ya vous mettre là ba passer, ba politicien. Na ba musicien. Na ko zo pe mwanda ba chela mopono. Et tous non, tous si t'as quelqu'un quand tu as joué c'est bien qu'il va s'exprimer. Côté un musicien tout temps il veut Rambo, Bill ou veut S grave ou c'est quoi. Vous côté un politicien. Là c'est belé. Là c'est belé ata noko nango ya catholique wana ka suka pemba pas musicien wana catholique. Paul Balenzi. Oncle nanga na rotia épée. OK. Masum de Bredel quoi jouer déjà dans la vie est belle à olegela bani les belé ya kozala te. Donc prochainement on a tout ça liste moi ya bien oyo to zama ba artiste ba politicien mais net papa Molière pas ko jouer na papa Molière akanganga panzi ye ba phase akozanga te na ko chaye acteur principal papa Molière. Alors, il s'est présent à Bango. Ah bon? Nous sommes à théâtre, mais présent n'est pas. Nous sommes à théâtre. Présent dans Bossari, nous sommes à théâtre. Nous sommes à théâtre. Pour eux, tu sois à la théâtre. Ok. Mais Fara le banaye. Ono babenga ba frère ni frère nani babenga frère député. Camarade député lemba. Nyonsu ezalaka ba aventure te fala lo babongo mais so ba nyonsu ya théâtre te nyonsu tunde ezalaka théâtre parce que business pas Molière raison tu comprends pas Molière maman l'acteur ouais o ba fond pendant ngo pas makaya ça film ya kozanga principal pas Molière le rôle ngala on peut se rôle la musicien pas bina bien Molière bina bon ouais siko to comme hôtel bon wanga no eso bon na FCC to zwa nani na côté musique tumbi to zwa nani côté pe IDPS to zwa nani wali to sali sélection le groupe film et salim et côté comme danger oui côté comme ngala linga film ya osala baninga mama parti politique te na mwana mkongo ba ko lekanga mkongo te acteur kaka ba comédien ba politicien ba jouer net ba comédien mais film est normal. Film est normal. Les producteurs peuvent bana bango suite. C'est ça le problème. Na ba pasteur na simbote na batinyo so walanda biso. Ba pasteur ndimte go zo. Boni Nicolo yo. Denis na ndimte go zo. Oh. Na zo été. Pétage. Y'a pétage, nini? Pétage. Ah. Ozala. Bako où est la principale na Molière? Au moins peut taba sala casting. La casting peut va tout sur ko annoncer bango te. OK. Bon moi ga surpris ka ba moni ba oh. Ya solo yé pas ça. Voilà, Nathan Stanga Sinto cité, n'était pas programme no ezande nini. Programme nga pena sala ba pesa ba programme beauté. Programme là on est sur la téléphone. Vous voyager pe ming ba voyage ezalaka c'est l'eau ndenge mutu amemanga mingi na voyage mama ye wana wana ndenge mama bibizi makanda mingi ye mamemanga Luanda soki mosala ezali na Luanda obie na bandeko baa na Luanda kuna bavie na biso bakongwa ti Sébastien babengi biso tokendeke obie na Mbanza Congo Boss Kundieku Paul ye pe na wiki azali suna bakote wana te numéro 2 ya bapatron na Mbanza Congo azapela Kishasa donc Luanda pinde komeli nga pasi Angola le bala beta tour na kindo tala bana bandeko nanga anini tout la vie OK na ndena mona bakundie ku Paul ba Tito Munziba ba collègue bana na Angola kuna kwa kala. Voilà, merci. Moi je dis merci à FB International, Fiston Bassin d'Agence à Solo. Merci Maman Nathalie Zeko. Merci Auberge Samuel. Merci à tous les fans de Rabbi Maving. On est pratiquement à la fin de notre entretien avec Papa Makaya. Je pense que vous avez compris le programme. Et
Non, balingaka nde na balingelaka nga et puis papa makaya azalaka ne kaka asilaka te bato basilaka ya bajoueur eza nde mboka ndenge ezokendela baproducteur so bamonani bokosentir papa makaya aza bachaîne mpe eza ebele bayoutube mpe eza nango bayoutube mpe eza nango bamokomoko mais bayoutube ekoma ebele epuis mpe non gâché te kozala mpe kaka te nga bamonanga awa bamonanga awa bamonanga awa à part ça nautaki na bamalade esilaki sikoyo naza nanga bien nazosala mpe mosala nanga bien petit frère na bato ya jésus donc eloko eya te otuli question moko te yo sikoyo oza kote nini oza kote oyo bie kote oyo mpo bajournaliste bakomaka soka yo ozalaka kote oyo bie kote oyo biso tuna bonte nasiko mingi natunaka kote kuna na kote oyo okoloba nini pour que ekoma neti rando moko boye bayokana te kote kuna na kote oyo bana baona problème te eya nango kaka eloko moko eloko moko eya nango eloko moko kote wana na kote oyo eya nango kaka eloko moko bango mibale babatata bango mibale babamama bango mibale babacamarade ocomprendre eloko moko oyo bokosala te église de la foi na oya cité Bethel te bazaka nzambe moko c'est-à-dire bango mutu balingaka bongo mpona bénéfice na bango kote kuna na kote oyo to mpe ezalaka bongo kote wana na kote oyo eza na problème te problème eza congolais ndakoma oyo mamboto tolobaloba eza bongo ok kote kuna na kote oyo problème eza te Nathan Kifuta Senga Sine Mato Chité. Merci à vous Nathan Kifuta. Anniversaire de Elobia. Joyeux anniversaire. Nathan Kifuta. Boga joyeux, 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 joyeux. Joyeux. Ayalinga en anglais. To you, to you, to you. Nathan Punga Kifuta. Nathan Kifuta. Joyeux anniversaire. To you. To you à toi. Bon anniversaire Nadino. Voilà, merci beaucoup. Qui fouendende Tobina. Qui fouendende. Oh. Tobina Yangabor. Yangabor on est bétabi. Yangabor. Tobina on qui fouendende. Na fête na Yonata. Voilà, merci Tobina. Yangabor. Le fête anniversaire Nathan. Joyeux anniversaire à vous Nathan Kifuta. On est pratiquement à la fin de notre entretien. Je vous dis joyeux anniversaire Nathan Kifuta. Merci à vous Botama Elam Makamba Kitoko Elandayo. Joyeux anniversaire à toi le 14 février, c'est ton jour. Le 15 février, c'est ton jour. Profite de la journée, profite plein de bonnes choses à vous. Merci à papa Fiston Bassende, merci à maman Nathalie Zeko, merci à Bandeko Nyoso Balingaka, Ravi Mavinga, Angèle Boyuka. Vous tous, je vous dis merci. On se retrouve donc très prochainement pour un nouveau numéro. C'était donc la Autre Scène. Merci. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fiston Bassende, Aouza Bizoko Tozane, Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là où j'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Nakasavubu, c'est la Nakasavubu. Saba Sosa, Nakasavubu, na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Pour plus de contacts,
International. Agence assis. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Ah, dégâts. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo